congodialogue.com. congodialogue.com. Mesdames, Messieurs, chers amis internautes, bienvenue dans votre émission Quoi de Neuf. Et l'autre, nous en plein limité. Nous en échangeur. Je place que vous en avez dans la question par le debout. Pour le bazar, l'opinion n'a pas moi à mettre par rapport à la situation politique. Nous avons qui dans l'actualité, nous avons qui dans le dialogue, pour aussi le l'occasion de continuer. Mais tout ce volet passé, les actes débattés. La solution à mon cas, c'est que nous soit attrapé sa moi par la contribution a été de l'eau, parti UDPS, allié et puis un rassemblement, la Sénico et puis l'accord diplomatique pour tout les lots dans le conclave. Car après, on a le moyen pour réfléchir et puis voir la solution pour l'OBP à Congo et ça la peine à Nengue. On devait tout faire un petit peu. L'équipe de Tom Sous Baza Kuna pour la taper l'image de Kuna. Nous sommes un petit peu. On a dit introduction de tout ça. Juste aux actes. On a les qui congolais. On peut voir qu'on a les qui congolais. Surtout aux actes. Opinion dans les années, nous avons les lectures de la situation politique en Boka. La situation politique en Boka, au début, nous avons premièrement, c'est là qu'il y a l'élection. On a vu que non, les télévisions sont pour le Congo, parce que les parents ont été dans le monde. Après, les balais qui sont on a dit notre que c'est la dialogue. Jusque-là, on a mis le dialogue et on a dit que c'est ça on a fait. C'est que, bah, nous trier, quel est le groupe qui a réuni. Je ne dis pas quoi ta dialogue, mais on est là, on dit, oh yo, mais c'est Kabila qui m'a bien dialogue. Moi, nous voulons est normal. Les lots, c'est pas la mission comme ça, la canne, pour la opposition. Pour quand même savoir, tout le monde qui est sur la bande des armes comme un bombe. Pourquoi toujours espérer que l'élection est seulement. Donc, on a besoin de l'élection est seulement. Nous sommes présents pour Kabila quand même 15 ans, 16 ans et l'autre moment, on va accélérer sur 2 ans. A gagné, tu vas mener 5 à 0. On a 2 minutes à récupérer. En tout cas, les a passé, nous n'avons pas de solution. Si nous avons besoin d'avoir, donc là, on va essayer de tous avoir la même solution. Place la même solution. Et là, on est au Salam à 2 ans, on a 15 ans, Salam à toujours comme tout le monde. Ce qui n'a pas été zongi, c'est qu'on a un petit peu. L'idée n'a pas été si réellement, l'État fait ça que 2 ans, on est bâti. 2 ans, on est bâti, mais on doit répondre au cas facilement. Terre Babanaki, carton, on va le répondre. Moi, les gens, on m'a poussé. Au lieu d'aller à 30 $, je commets à 100. Ce qui va pas c'est que comme on a fait, c'est déjà réponse à moi. Bon, les attaques que Babanaki à 30 et qui à 15. Qui va monter, qui t'attend à 7. Mais les attaques à 30, basées à 16 ans, comme on a 100. Ce qui va pas les 2 ans, comme on a 200. C'est qu'ils ont un mot 0. On va dire que les gens sont comme à 2 ans à 2 ans. C'est qu'ils ont un peu moyen pour bâtir la montagne, on a exacté. Il y a 0,1 tête pour nous bâtir. Quand on est au tambour, on a quand même des diplômes. Le premier monsieur n'a pas poussé. Bana trouvé une bande à la classe P. Ce que nous avons bon bâtir les sous. Pour nous tenir. Attirer la Macron va nous accompagner comme on est si signification à Balicro et Belé va coûter comme Macron. Vous comprenez? Ce qui va dire comme Macron, pluriel, il y a Balicro. Ah oui, oui, Balicro, c'est pas comme 12 et comme Macron. C'est qu'il a grand format. On est dans les logos. Moni mboko ne tozotambola eloko ekangaka mboka ezali libeko n'est-ce pas cela mais sikoyo bino bake kuna soki na soi disant dialogue bake wana bazwi mibeko babwaki bapula ngo pied c'est-à-dire balingo balakisa ke non nga mpe so nakomi lokwa président l'air namonaki manda na ngeli ngosila nakobenga te nakosala convocation na convoquer dialogue l'air nakoma wana longoli dialogue epesaka so bambula mpona sala nini na mata c'est-à-dire système ya Kabila yango donc soki omoni air mande bandosila sala nini ale bengisa dialogue oyo yo l'air opesa dialogue na yo paseli epesi osusu nini
epesi osusu pouvoir donc ntina ya constitution eza te. Bien imaginer si on a alors que la justice élève une nation. Nous c'est tout un monde en ligne. Dès qu'on est salarié pour la manière, c'est pour la biso. Si les biso montent autour, c'est pour la nerf autour, c'est la biso. Merci beaucoup. Mais si c'est comme ça, il fallait pas tout ça, on peut pas le baki. On paie à 250 millions chaque jour, chaque année. Na CENI, pour assaler ni pas organiser mes élections. Les gens c'est là. Mais moi, on a mis bien quoi ezali. Bali yango. Est-ce que banina nous pour sanctionner bateau bali mbongo wana. Est-ce que mibe ko yo zana baki mususu. Mais na baki mususu mibe ko ezate. Voilà, constitution est d'abord là, bah tu me suis. Le bangon est bangon bête, on va coup de pied c'est le côté. Pourquoi pas nanenge kaka biso bana mboka tokoki ezala culture ya koyoka na oyo baza na dialogue na baza libanda na ndenge ya conclave lelo pourquoi pas baloki nde bana français baaccorder babilon pour intérêt ya Congo parce que biso nde bapesi peuple nde moto tozosibisa yango. Merci. Intérêt ya peuple congolais ezali basé na kati ya constitution parce que constitution wana nde kopesa intérêt ya motu nyonso na kati wana parce que so tozolanda constitution te ntina intérêt ya peuple congolais kozala te parce que total lokola balobeli biso sikoyo babike non peuple congolais soki amoni makambo ezomarché te asala nini akoki komarché n'est-ce pas cela akoki kosala nyonso akosenga kosala nyonso mais sikoyo kaka bango moko so bapesi bino mibeko yango bango moko bazolinga yango te bacommunicateur ya majorité nde tolanda bango na media balobi soki baautorise bamanifestation toka na bapapier. Bon, merci beaucoup. Parce que là, tu as dit que Tshisekedi, je suis allé à Babapi, na question na kutuna Babapi. Je ngana kutuna bata majorité. Là, tu as dit que Tshisekedi, donc tu as nini? Tu as dit Babapi ezalaki. Na meeting ya 30 juin, ya auto ina ikuna na 31 na triomphal. Est-ce que Babapi ezalaki? Problème ndé ezali simple. Bazolinga ndé kotosa constitution te. Constitution le biso to senga nzela te. Constitution le biso to sala nini? To tenir bango informé. Comment te tenir bango informé ba ke biso bano kanga bilo bande. Ozomona te ke mboka etambola ka malamu na basi te. Lelo ke tambusa ka malamu mboka ezali mibeko. Mais marche sont les alliés encadrés. Le gars tout ça tout est na yolo. To poto ko mananini pa to be hélicoptère. Poto kitaka mbala moko to na changu batu ba ina changu pa ba so hélicoptère to ba kitana ngwana. Ba soda so ba ko tambolo ba to ta la kutinga pamba. Ba yemba ba ndemo anzela ba zo ke ndela ka mabe ba sala. Bo biso pe l'air toujours ba na poto ke na pa point. O to ko sika point o to ko kuta na poto sala. Mabe sala. Ndeko papa ba communicateur à majorité parce que l'intention déjà est qui mauvaise. Là ça la discours on dirait bien. Là transmettre Batale Simiso qui va faire qui Kamboula Maki, la paye à marche. L'intention déjà c'est là qui est lobby, il faut mettre la ville à feu et à sang. Milimo il faut qu'il y ait. Parce que c'est pas néolithique, pas congolais le la vie. Pour l'équipe on a pour congolais. Mais d'abord ils ont une traquée. Ils ont déjà annonce et là on va signer bien bâti par côté on va signer par ils ont traqué. Ils ont annoncé qu'il n'a peuple à ça la ligue pour ça la marche. Traqué ça la marche, mais comment il peut marcher pacifique. Donc il peut pas nani gouverneur andimi à salut autorisation. Après il y a salut autorisation semblante mais andima qui peut combattre en accordaki. Bon sikoyo mutoko boma batu wana marche mutebomi batu wana ou bien basoda babomi batu wana ou bien bakimbuta nani koma na boshab parce que boshab ayo koma na le lendemain sur le bon non marche wana zalaki baboya ki ngwe baboya ki sala ma contradiction na kacha non c'est pas le baki te to simbe logo mutu to sala logo moko te ya mabe n'est-ce pas c'est là l'air eloki mouvement wana ebebi mabe mpo nini l'air bakomi kobarricade banzela kokanga bato masse ezalaki ebele esikoyo bato wana bakokende wapi yango nde bazakosoba mokulu wana ezalaki mpo bafranchir banzela oyo basoda bakangaki c'est ça eloko ezalaki wana bato babomi ezalaki baku babala ebeti wapi kaka na tolo kaka na batolo na elongi na mutu na tolo ntina libungu seki bazalaki eloko moko basalaki carnage oyo basi bayebaki ekozala ndenge wana. Merci papa. Papa la topé, ça la monde le
il faut ça la caméra, partout dans le monde. Puis dans les années par rapport à nga nazosuggere kaka likambo moko boye nazosenga mboka ya biso RDC ezali te ke mpoka moko ya kaka ya bato ya majorité présidentielle te ntango biso nyonso tu toza na kati kovivre na kati nzambe apesi biso pema ayebi ke bato ya majorité bazali bato opposition mpe bazali eloko moko tozomona yango ezosala biso mpasi ntango komi oza na majorité ozomona kaka ke kaka yo donc mutu mosusu oyo mutu aza na opposition akomi lokola monguna na yo ti pouvoir ezalaka ndenge wana te na démocratie oyo ndenge totanga na baklasse ezalaka kaka mpo na majorité te ntango bapesi yo 5 ans bien 10 ans osali déjà 2 mandats esili eloko nini na mokili oyo esilaka te estce motu wana botama kaka zala président bamosusu oyo tozotanga baklasse okoki kohabilite baposte wana baministre basénateur motuna moko elingai motuna moko répondre biso na sincère est-ce que alternance après entendement eza kaka il faut moto ya opposition koma azwa fauteuil présidentiel po ekozala mpe élection esalami moto mosusu mpe ya majorité autre que le président actuel parce que constitution ezopekisa ye ase représenté pour une 3e aucune élection net tomona bango du sud Mandela akei moto mosusu kaka parti na ye nde moto ayaki akei na élection atikali est-ce que d'après entendement na yo na pose question alternance eza kaka moto ya opposition nde époque azwa fauteuil présidentiel bon mpo na nga alternance wana ozoloba eza ndenge wana te mais bango moko nde balakisi sine wana te mpo banda kala na 10 ans bakoki kolakisa oyo akoki kosuccéder na kati ya majorité candidat na bango azala candidat présidentiel na 2016 aza te bango moko na kati ya majorité peut-être bakatumi mpe bakozala dauphin mais baza lisusu mais yango tozoloba te bango moko nani tozotala nani baoyo bazalaki censé ya koorganize élection bango moko na majorité présidentielle basali 10 ans bazokoka kobimisa leader moko te oyo akoki kosala face na élection ya 2016 seke baza na volonté na koorganize l'élection te tomoni mpe seni na bango bazopesa bango bamoyen te bon élection ekosalama ndenge nini donc bango moko au départ baza na volonté na organiser élection te yango biso peuple kuto prendre de makambo na biso en main mpo balobi na démocratie peuple nde aza souverain yango tozo kolakisa souveraineté na biso tozodéclare face ya monde ya baorganisme nyonso toke bayoka biso peuple mawa quand même bayoka quand même ata voix ya peuple na mbala oyo mpo bapesa biso mutu na biso oyo tolingi. Merci beaucoup papa, je crois que vers la fin il y a l'intervention de biso tozonga lobby après demain par rapport à l'évolution ndenge makolo ezokende parce que nous courons derrière le temps mpona bandeko na biso libanda boyebaki actualité politique na biso eza na mwa milinga parce que dialogue bato bakotaki isu nango ti sikoyo eza banano tozosouhaite ke baninga baza na conclave badécision ya malamu ebima toujours pour l'intérêt du peuple biso nde bato toza wana bapeti peuple biso nde toza na besoin tomona clair na bamakambo ngo ndenge ezokende merci à vous la diaspora botala biso la diaspora sud-africaine à la diaspora de la France Toshakumbi Jos Chingomba mon ami de Liverpool on vous aime beaucoup madame Francine Ngembe mais de bonnes choses à vous 001 Get City Johanna Matope bye. congodialogue.com ifalopesanga Francine Ngembe congodialogue.com